kasi bato moyo bango bikoya na force mpona kobala ye yango papa sasa balobomboka yo matondo moto abopele kopesanga lisumu maloba eza mpasi mingi makambo toza koyoka na poko ya lelo antuka nayebi te soki ekosengela na biso kokontinue kokoba koloba na mitema ya mabanga na koutilize bameme terme ndeko na ngai autilize je pense ke akozwa yango lokola injurité parce que autilize yango mpe lolenge moko na égard ya ndeko weti papa bopele eza na eloko moko esalaka motema pasi te koleka koyoka 3 fois ignorant koloba makasi biloko oyo oyebi eza malamu kozala ignorant une seule fois eyelaka moto nyonso oyebi tozangi boye koza ignorant mais eza pasi mingi soki moto aza 3 fois ignorant veut dire aza ignorant aza koignore kile ignorant toyokani koinsulte te toyokani bainsulte te ngai nazoloba ndeko ya me toyokani mpe insulte te aza koignore makambo azoloba epuis aza koignore mpe moto aenseigné kile celui qui l'a enseigné était aussi un ignorant alors ndeko alobi biloko ebele oyo nabengi yango basacrilège baénormité oyo nakoki koloba te même en plein délire papa ndeko alakisi biso awa ete bakoko na biso bayebaki koinvente te bazoba agrage sur le mémoire ya bakoko oyo babunaki makasi mpona kopréserve race oyo ye aza nango na poso na ye ya nzoto agrage sur bango afingi adenigre bango meme linieke na banégofe oyo tomonaka lelo oyo baza kotanga kokoma balivre ya kolakisa ete homme noir aza na se aza inférieur ya barace nyonso ya mokili te c'est la même chose oyo ndeko nanga aye kosala awa na regrete esali mpasi na mituni est-ce que ndeko basalaka baétude comparée to il faut semblant ya kotanga balivre mosusu me batangaka na bango te ndeko atangi bakoma baphilosophe bagrek awa baromain bahippocrate atangi baplaton atangi bango nyonso mais à ma grande curiosité ndeko azoyeba te que le plus grand philosophe ya mokili ndeko esengi okende koluka tolobaka likambo ntango nyonso kende kotanga nkombo ya immortel oyeba moto wa aza nani azalaki nani na mokili oyo ya boyebi ozotangela biso lelo ya philosophie mais voye motu ndenge balobaki na yo awa ndeko moko na bosani esengeli oyeba nani makambo na yo avant oya kokoka koyeba ya minga soki eza na mikanda soki vraiment biso bato soloba ndeko na liboso ndeko ndompe alobaki na yo awa batexte oyo tozobenga pyramide oyo na buzoba lelo bazobenga hiéroglyphe est-ce que ozwi atata ya kokoma pene ya bato oyo bazodéchiffre yango ocomprendre mais il faut totika koloba kozoba esenge na biso tala bandeko nzambe aloba ndenge koloba liloba oyo nzambe atie raison na kati ya moto po to libolo adiscriminer adiscerner entre le mensonge et la vérité le mal et le bien esenge na biso kosalela mayele boke nalobaka ntango nyonso tokebana bato baboya koloba ke intelligence na bino wana baphilosophie na bino wana bobokaka kote mais finalement ebongo ntango ozotanga mokanda biblia ozotanga yango na français ya lela tozotanga yango na français ya bafrançais eza baterire nazongi na koloba ntango tobandaki bandeko soki bolandaki bokomponaki nakendaki na ndeko mingimingi na baverset biblique oyo nazali kopesa ye koexplike ye à la fin de compte il a fini par avouer que bon andimi kolongola terme oyo ya fils mais nangi nayebisa bino sikoyo ke soki nakendaki kokota mpona kolakisa ndeko ezalaki mpona kotalisa ye baincohérence oyo eza na kati ya mokanda na bango oyo baza nango bazolala bazolamuka nango epotumo oyo baza korevise chaque jour soki ofongoli kaka page na yo ya liboso ya biblia okomona bakomaka ntango mosusu bakoma revise ntango mosusu bakoma revu alors ngai natunaka liloba oyo balobi ezali parfaite et complète moto asimba te abakisa te alongola te mais mpona nini revise mpona nini revu mpona nini retouche mpona nini augmente mpona nini boye na boye comprendre nakoloba boye papa mopele bandeko mpe kozolanda biso la bible n'a jamais été la parole
parole de Dieu et ne pourra jamais un jour devenir la parole de Dieu. Et ça, mon canard, on va commis en mot, et en fait, dans toutes les lacunes, telles que ma contradiction, telles que ma na chambre na mokanda tata wana que mokanda etikala kozala authentique esengeli ata bakomultiplie yango 1000 fois esengeli komona phrase wana ezongana ndenge na ndenge ezali meme si betie yango na monoko mosusu mais soki na esika ya 50 makuta ekomi 45 ekamata mokanda wana yaka yango wana ete ezali maloba na tata te ezali elenge moko tilekuta ezala bible etikala kozala maloba na nzambe te yango totanza oyo esengi na bango bazongaka bakende korectifie bakende kolongolaka balimie baphrase bakende kolongolaka makambo ebelebele etikala jamais kozala naloba na nzambe wana eza eloko tokoki kozongelaka yango mosusu te konanga mare tolobi yango bandeko bayoki otikala bino koya kokosana kozoba parce que bokozala toujours koyokaka eloko moko epuis bokobanda kokoka kodefendre kosa sortir te bato ebele basasalaka na kolobaka ete mokanda ya liboso ya bibilia ekoma eoya 5 ya liboso ya 5 premier livre ya bible ekomami na moïse mais pesa biso preuve parce que nakotanga mokanda wana ozomona ete à chaque fois ke baza kolobela nzambe oyo abango na bibilia mpe baolobela moïse te toujours conjugué à la troisième personne alors qui est privé moïse te moto mosusu bandeko toleka parce que eza mwa makambo mingi ya koloba ntango so mawa mingi ndeko na kopesa yo kado parce que alobi biloko ebele awa ya baesclavagisme ezalaki ya biso me nangi nakabela ye kaka ata mwa kado bakende kotanga na bible papal ya 454 le 8 janvier 454 atanga bible papal wana elobi ntango mosusu ekobakisela ye mwa boyoki na esika oyo ye azangi moto abepele ebele ya koloba ezangi kasi nazongisima matondo nayebi te soki nazali koyokana matondo mingi parce que nazali koloba na levide nazali koyokana te sikoyo namoni ondire ke nazali koyokana alors donc voilà tokenda na lombango epai ya ton pays Victor Kanda tokoka kopesa ye maloba ton pays vraiment napesi yo maloba mpo namoni Skype ezali chauffe alors donc moto na moto azwa maloba bongo tosukisa masolo mabiso eza poko alelo matondo mingi lokola eza bato basuka na koremercier invité ya jean na ndenge ya ye quand même kosolola na ndenge ya famille eza moto ebande kokakoloba nde po tina boyebi parce que bato mosusu bakozana aza na boyebi ne eza bankani aza moto ndenge wana eza moto abengaki te mais ezali moto akolakisa ye esika badefo na ye ezali en ce moment na ntango ya susunga akotelema ya solo akobunda etumba oyo tozali na yango na lolenge ya kitoko namoni ndeko na biso aza na mwa baconnaissance ebele mais aza na balacune oyo ezali tellement grave ke ezali koderange nga mingi surtout na niveau ya baconnaissance scientifique ainsi de suite ndeko azali bake bakoko na biso bayebaki faire te mais ça me surprend parce que bakoko na biso bayebaki tina acier ayebiki acier eza alliage ni bakoko biso bayebaki bronze bakolo bayebaki livre shaba oyo abenga bashaba ebikolaki est-ce que mundele mpe ayaki kotangisa motu moyindo kosala shaba parce que shaba eza na lokota na biso technique ya korafine livre est-ce que mundele batangisaki nini technique ya kosala badone nzengo akende koyasa moto aka motabana deba kombo ya nzengo euki wa origine yango alors ndeko azali foma na banalité très grave esengelaki ete kokorige parce que azali puissance na bakoko na biso kati bakoko so baze batere même ya civilisation toza na yango bato loko aza kotanga bahippocrate basocrate mais azoyeba teke bati kotanga régime hippocrate azalaki élève ya inote moto azali de véritable tene de la médecine mais moderne esprit
médecin comment prêter serment d'Hippocrate. On ne va prêter serment d'Hippodème. Mais la recherche de la personne m'a dit dans le pays qui a l'idée de découvrir même que par ici, il va mettre tout ça là. Chirurgie à cerveau. Par contre, on a fait avec tout ça la opération à cerveau. 5000 ans avant de naissance à Jésus-Christ. Nous allons vous dire que Jésus-Christ, il y a une chose. Pourquoi je vais ça la chirurgie à cerveau? Alors, ne voilà pas la clé. Mais amis m'ont dit parce que dans le temps, on a eu surtout Dieu va faire ça pour travailler, pour changer vraiment la réalité de vie. Parce que pourquoi vous avez dit tant vous avez dit c'est tant pour essayer pour l'âme ça, pour you pas d'aller dans la tête. Il y a un côté pour l'âme ça, il y a un côté pour maquillage pour tout mourir tout à cause de ça pour dans le 21e siècle. Nous allons pour séparation, nous allons pour essayer division.